Bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows de Nar TV. Merci Naba au Balandi des shows de Nar TV. Soko Talinga Lelo, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV au Talaba réalité. Tu es l'uno sango ya Pululu. Yande konabiso Pululu ndenge akufaki. Tomoni Pululu akufi na simaliwa mutu yaya. Nde makambo ebimaka ebele. Mais pourquoi na lobi boezala branché na pesa au détail? Et là on est dans l'ingato sur la nakati ya problème ya Pululu. Tozo sur la selon culture africaine. Culture congolaise, c'est-à-dire tozolobele la coutume na biso soki mobali ya kufi moi si na simazaka na attitude nini nde côté to yekoloba pourquoi na yekoloba boy par rapport ya ba comportement ya moi si ya Pululu ndenga asali na kati ya matanga depuis Pululu azana mort ti Pululu ba tchaki na exposition en public na ndenge bakie kokunda Pululu mwana moi si wana o bazo benga Coco non Coco non oyo Coco asali ezalakate na coutume na biso na culture africaine et surtout na coutume na biso na Congo ezalakate quel que soit différent comment dirais-je quel que soit ba différents tribus toza nango mais au moins moi si wana sali ezalakate quel est maintenant le problème to kena pesa au détail moi moi si oyo Coco eloko liboso na ngana tuna azapenda abima na famille nini première des choses et deuxième des choses na ngana tuna moi si oyo Coco moi si ya Pululu aza mwana commune nini et ça lui m'a passé na son. Moi si oyo Pululu akufi c'est comme si liwa ya Pululu pa ya Coco eza lokola comment dirais-je eza lokola bénédiction c'est ce que moi je peux dire c'est-à-dire Coco liwa ya Pululu pa ya Coco eza lokola bénédiction ya vie ya Coco donc Coco pozo bénédiction na vie na ye esenga ki Pululu il faut akufa mais c'est malheureux basi yango ndeni to komi kobala moi si oyo azo sepela na liwa ya mobali na ye mais yaya sozana moi si asepelaka yo kufa c'est le temps on s'est débarrassé hein pour ya ko mona ndenge Coco asali na matanga Pululu c'est le temps de se débarrasser mutuni encore sepela na liwa muninga ezalakate pourquoi moi j'ai dit ça tokena pesa au détail Coco oyo kobanda Pululu akufi tina ndenge bakundi Pululu tisikoyo ba comportement ya moi si ya Pululu et sepelisi maman mon côté batu nyonso ba réagir oyebi tant Pululu akufi le reste na mona keza na tina te o Pululu akomaki mwasi anganga Pululu azwaki kisi Pululu asali boye Pululu akotaki banda kwa nganga na mona ki ngeza na importance te po mutu so akufi makambo ebima kaka na boyaki ko sala ba émission wana et jusque là pe na sala ngote menga na kozonga na émission par rapport ya Pululu ya ndenge mwasi ya Pululu à s'afficher ndenge se comporter na liwa ya Pululu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi na mwasi oyo Coco Pululu azana nuna morgue. Mwana mwasi o munoko ezolala te. Mwana mwasi o azoloba trop on dirait mutakufeli mutute. Mwana mwasi o Pululu azana cercueil batie Pululu bazolela Pululu batu nyonso bazoleka. Coco o yazawana na kati ya matanga yekutu kolela Pululu azakuna te. Elle n'était même pas concentrée de pleurer son mari Pululu non. Yazalaki kaka concentré ya kosenga ba autorité mbongo. Aïe aïe aïe. Mwana mwasi oyo kaka soni te mwana mwasi oyo ki soni te aza mwana ya commune nini na Kinshasa mais na banzi oyo ifaza la mwana Selembao soki Selembao te commune na Makala yaya limbisa eza vérité hein kokasa te lokwa to bi Selembao nde to boyi bata Selembao to so to lobi bana Makala nde to boyi bana Makala non to zoloba biso tout toza ba kinois to yebi kin bien tozolo babiso tout to aba kinois to yebi kin bien c'est to lobi ki a mwana Makala eza injure te to so to bi a mwana Selembao non Selembao eza commune mais voilà c'est à dire Coco oyo moi c'est a Pululu il faut za mwana ya Makala mwana ngunza kuna mwana ngunza Makala kuna na kati ou bien Selembao na deux communes wande ske ya utito Sekoma ou bien Liflar moi c'est a Pululu il faut za la mutakuna soka ke na kitambo eza Pululu nda kenda ine na kitambo na ndimite Coco oyo za mwana ba commune wana non mwana mwasi oyo kisi soni mama oyo mobali na za na cercueil bato bazolela ye misu na eza ka ko surveiller gouverneur aleka be gouverneur tala atangai pesanga moko enveloppe na maboko yaya oyo mwasi andenge nini yaya mokuya esila ba mama moko apesanga commentaire na clavier na lobi boye mokuya na RDC esila mokuya coutume ezaka esusu te esila mais olikamu nini mwasi soki mobali no akufi mwasi il faut se taire maman il faut se taire il faut kanga munoko okovanda na se kino bakokunda mobali na yo
basukoli yo babongisi yo ndenge coutume na biso eza na Congo na RDC nde simozu autorisation ya famille ya mwasi ya famille ya mobali na yo oyo koki koloba na oyo koki koloba te mais koko oyo mwasi ya pululu aza mwasi ya lolenge nini yango lo na bandeli ya koloba be c'est que koko oyo bénédiction ya vie na ye esengaki pululu akufa po ya zala azwa bénédiction ou bien ndenge nini c'est-à-dire ezaneta sepeli na liwa pululu yesi ko ya jibomengo ba maman nyonso ba regretter ba bi des choses de Nar TV pesa biso éclaircissement par rapport à problème oyo voilà pourquoi ngana ye mais ça li bien te koko bazana matanga bazolela pululu mwana mwasi yo alingi komona autorité lekate liboso ya cercueil soki kaka autorité leki liboso ya cercueil papa okanisa atangai enveloppe nanga pesa nga moko na maboko yaya ata nzala yaya molimo mobali na yo penze ekei vie ya mobali no ekei na bana batikeli yo ozokanisa yango te eloko yo tie liboso matolo ata bato wana bapesi yo mbongo bapesi yo okosala nango mikolo combien ata 10 000 euros bapesi yo kasi na minute eza déjà moins si esili okosala nango nini tanto na minute oti bakalki nyonso esalama pesa oyo pesa obligé okopesa bato mosusu obligé na minute o 10 000 $ bapesi yo osali nango nini esa mbongo mukie et si ke na ona kosila na minute ato tikali na ndambo eke na kosila même pas un mois kosala na mbongo wana na vie pe ya RDC même pas un mois c'est-à-dire maman oyo koko pululu aza na cercueil maman oyo azalaki wana ezondire shege mobo ye na matanga acheka ka ba honorable soka moni mo honorable mangoko to libéré omoni mo honorable kanisanga papa yango maman ozalaki na matanga to ozalaki na temps ya kobeta matolo ozalaki na matanga to okendaki kobeta matolo ozalaki kolela mobali to yo sepelaki pululu akufa pululu akomi lokwa marchandise oyo bandai koteka comme ça batu nyonso ba oleka ifo batikela ochweke mutu nyonso azoleka ta la marchandise oyo anda oteka ebemba pululu oyo bandai koteka ebemba pululu yo bandai koteka mutu nyonso akoleka ifo atika chweke parce yo zaki wana lokwa nde to monaka comment dirais-je omwe bato basenga mbongo na nzela ache mwa nzungu na yo wana pembeni ye acheka liboko bwe ozoleka ozotika ndenge koko wana asali c'est-à-dire ebemba pululu pona koko mwasi ya pululu azwaki ebemba pululu lokwa marchandise ache wana ba honorable nyonso ba oleka batika kachweke papa kanisa ngai papa okanisa nga papa soko ningo pesa ngelo ko pesa enveloppe na maboko na nga moko mama oyo mwasi ya wapi yango mona kabasi ya bwende mobali akufi bwe na sima molimo mobali omone ko mikolanda sima mikolo mikia omona be mwasi opa okufa. C'est ça, il y a des coutumes, tu connais la vérité. Ba coutume na biso bokoko na biso ezalaka très puissant ko sakanate. O komona na mikolo mike mona mwasi na ma acte nyonso asali na matanga pululu ya kosenga mbongo. Mobali aza na cercueil yo zo senga batu mbongo. O komona na mikolo mike molimo pululu elandie akufi. Je vous jure hein. Bo komona makamna olo ba pe ko salama. O komona na mikolo mike mutu na ye sauter akomi dengue. Ebi dengue akobela liboma. Parce qu'à respecter coutume te, à respecter molimo mobali na été, à respecter bemba mobali te. Ce qui est bemba mobali les anase, maman il faut faire attention, c'est dangereux. Molimo pululu ekolanda mwana mwasi wana. Maman oh koko mwasi a pululu me batu nyonso ba regretter. Oyo mwasi ya ndenge ni, c'est-à-dire mwasi oyo ndenge pululu akufi, olie ba chroniqueur ba ya koluka ye ba pese micro, ba tuna ye mituna. Maman oyo koko ye akomi ko keluka ba chroniqueur. Akomi ko keluka ba chroniqueur ya bando keleka na ba émission alo bake pululu atikeli ngande makambuti makambo ezande pana nga makambu ni eza pana yo liwa pululu ozoteka makambu nini o pululu atikeli yo succès ndenge ya kufi yo tikali na sima ba ochelo ba micro bato wana ba yeko chelo micro lelo kasi lobi ba opanzana nde to lobela pululu lelo après kaka une semaine histoire pululu abu eleki ya mindondo to lobaki eleki ya yo pe to loba lelo eleka ka siko na minute muke eleka nango ya mundweri eleka ki to bosani mundweri ya pululu pe ka nde ba yo ochelo ba micro lelo ka na lobi une semaine histoire pululu esiko makambo pululu atikeli we kozala wapi to eza wapi mais pour nini boye pona nini boye bana basi ya lelo mabala ya lelo eza ya ndenge nini et puis chose grave ngata mpululu akufi na ndo lukana mona mwasi ya pululu na ndo mona mwasi obola kisa soki koko ngando yeba teke yenda akoza mwasi ya pululu mais pululu ango pe vraiment mwasi wana ndi penda za mwasi ya pululu do pululu aleki mwasi ne na kitoko bolingo ango ya bino ijosi pululu aleki mwasi na ye koko na kitoko mais na ye komona ata basi mususu pululu azaki na modi boso ba uti ba Angola na mususu ba na ba Brazzaville
akoza la tena mwasi kitoko ndengona ya malonga ngana ndoka sa mwasi apululu ngo soka za ndenge ni so ndedi na nda omona mama oyo bobenga koko suki koko oyo ngana ndoka sa yeka suki bata matanga suki banani suki mama apululu suki yaya apululu ote mwasi apululu ndeye yango azoteka pululu ko pona marque azaleli wana penda amoni penda azui vie na marque azaleli amoni penda azui vie yo penda okanisi ozui vie penda yo koko tala marque oza na pululu yango penda na ebite na ebite pululu yango pe vraiment na ebite pe asona mpululu na biso mwasi yango zaki nende ye yo koko oyo yaya pardon kangi parenthèse na ngeka na kamwa po te pardon yango moni penza azoteka pululu mwasi ndenge wana ifo ateka ka ebemba pululu ateke ebemba pululu azoteka pululu lokwa marchandise mwasi mobali akufi munoko kwa ozoko lobe bele micro nyonso ekoya kaka yo micro nyonso ekoya kaka yo mwasi ndenge ni mobali no akufi ya vanda na se kanga munoko mais mwana mwasi amona ni ke ye azaki ata na social yo pululu te et puis yo pe photo taloka bien pululu ngo pe akufa indeni atake ndai pa banganga koma ki mwasi anganga to boite so eba makamni bimisi ebele wana ngana na ngo posa te pe asonam de konabiso avanda na kimia mwasi o pe yo pe fo ebisa so pululu ngo pe akufa indeni omonde bakanga bino pe bandoki poli wa pululu eza ko interpeller on eloko te eza pe ko intéresser te ozano ko lela te donc mwana mwasi azaki misu kabu ya zoluka ka ba gouverneur kabu azoluka ba député kabu député nyonso akoleka papa kanisa ngai pululu atiki bana député nyonso akoleka papa so lingo pesa enveloppe pesa nga moko yaya boni nzala ngo ke ko manifester boye boni nzala yango na tuni azaki mwana commune nini po ba comportement bozo dépendre pe na ba commune to kolela yaya toza ba kinwa toza bana kini to yebani tika tolo ba vérité eza ko titoye mutu te toza ba ndeko toza ba congolais mais tika tolo ba vérité oyo aza mwana ba commune ya makala kuna aza bana ba selemba ou je ne sais pas ba rond-point ngaba oui tika tolo ba ko ya yeboso tolo biti to ke lobelango wapi oyo eza nete to sola na famille moko te ya tika tolo ba so eleki na biso ayibi aza ndeko na biso kana libota to kobwaka ete mais to yebisi ayibi soka za mwana komina makala mais za mwana komina makala boko toloba tendeni so tolobi ya mwana komina makala nde to boye non soka za mwana selemba nde to boye non mais ba comportement neza ba genre ba comportement ba komini wana poke na kitambo pululu nda memaki na komina kitambo mwana mwasi ya RVC et sali bien te ba maman babi des choses de nartivi loko mama sali ezalaka te biso tout ba maman tout au regretter mais c'est malheureux moi ça azoteke bemba mobali na mobali akunda mina noté mais ça les passe asenga gouverneur mbongo mabe asenga ba député mbongo mabe yo ba député ona nyonso yebaka ka bango yaya ba pesi yo mbongo ba pesi mama o soit disant $10,000 ndenge mama Olive balobi mama Olive a pesi $10,000 mais $10,000 wana pululu aboti ba nebele pesa pe ba leki ya pululu mususu ba mbongo ba uti musika ba Angola ba Brazzaville est-ce qu'on peut servir bango te même pour les transports et les paix ya suka il y a dernier hommage pour na papa na bango bakende mais maman yo kozwa malédiction maman yo kozwa mokuya maman yo kozwa botutu keba molimo pululu yokiko ya kolanda yo na sima mikolo yo kufi tika na ebisa yo vérité yaya des choses de Nar TV rien que la vérité ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir nous on est là voilà notre ambition sur des choses de Nar TV des choses de Nar TV au centre na lobi boy maman okiko kozwa mokuya bana pululu wana nyonso bauti ba Angola bauti ba Brazzaville bauti bisika nyonso toyo kaki mama okiko kozwa mbongo muke to pesa bango comme dernier hommage ya papa na bango eza makila ya papa na bango eza comment dirais-je eza mbongo ba pesi pona sima ya papa na bango okiko servir bana wana te bazonga bisika bauti na ba Brazzaville bazonga na ba Angola dernier hommage okobi mizata 1,000 €, comment dirais-je benga ngonini ba pesi $10,000 okobi mizata $1,000 au pesi na chaque famille pas à chaque enfant chaque famille bazu 1,000 mbongo wana osana ngwelo teza mbongo muke to boya kamakambu to banga makambu pesa bana pululu mbongo mutu na mutazonge sika zongi mutu na mutali ata mbongo ya papa na ye ya suka yaya ozoteke bemba pululu te eza liwa ya mutu pululu azana famille keba kozwaka ba mbongo aboye obeta nango tolo keba kozwaka ba mbongo aboye oboya bana pululu non ezalaka te yo oboya bana mobali no pona nini nene biso ke mbongo na baopesa ngo pona yo moko lia baopesa pona yo moko lia te bazopesa ngo pona mawa ya bana o pululu atiki mais faut eba kosangisa bana wana nyonso ata yo ovanda na bango te mais récompenser bango
Po ba maman na bango pe misusu ba bala déjà ba yaki ko laksa ba na bango et bemba papa na bango pour la dernière fois ba mona papa na bango au revoir. Babala plupart abasi ya pululu ba bala bala na bango o ya Angola bala misusu wana pe aza na vie na ye mais récompenser ba na ona dernier hommage ya papa na bango bazonga c'est important. Mwana mwasi okoko okozwa mokuya okozwa botutu o mutu akolongolo yango akozala te molimo apululu ekolanda yo mpona bambongo oyo oza kosampare nango esali bien te esali soni mama oyo bapesi ye mbongo $10,000 fini akangami na mbongo wana alobi akopesa mutu te et chose grave mama oyo akomi kofinga pakalowi po pakalowi ntango ake kotanga histoire ya pululu ake kotanga babenga ngoni ake kotanga biographie ya pululu atangi kombo bana pululu mususu na kati mais atanga bango te pona nini pululu ana bana ebele bana pululu ezaka oyo koko za na bango te pululu aboti bana bana Brazzaville bana bauchi Angola bamusu baza partout to mona bango na ndenge bayaki na matanga batanga bango te pona nini na kati ya histoire ya pululu bakotanga bana wana te pona nini baza bana ya pululu batanga bana wana mama oyo koko asiliki abanda kofinga pakalowi po pakalowi atangi bana mususu na kati ya biographie ya nani ya pululu non mais esali mawa pasi na soni esali pasi comment okoboya batanga bana ya mobali na yo kasi bana pululu o bakokabela bango ezaka oyo oza na bango mais okimuyibi ya boye mwana mwasi ya muyibi ya boye mamo ya zobanga te mobali no akufi yo kaka baokunda mobali lelo yo kangi bisako kei famille mobile nano autorisé ote okende okimi pona $10,000 o bapesi yo po bakotuna mamba mbongo okangi bisaka okei yaya olia $10,000 lobi me lobi so ozu mukuya obelite obelo okufi boye bisaka koko boye koko botinde ya koko yaya partager image o partager vidéo koko alanda ngai koko soki basukoli ote na famille ya pululu $10,000 ozolia na mikolo mike okobela okufi soko yebite avolia mbongo wana kendo sola na famille ya pululu boyokana so bango ba otikelo mbongo wana lia oza mwasi oboteli bango bana lia mais soki pe babi na bokabola mbongo wana mama ndima il faut bokabola soki bokaboli mbongo wana te yaya okozwa mokuya wana ekoboma yo $10,000 ekosila ekotikala kana mikolo mike une semaine c'est trop un mois c'est trop $10,000 ekokufa mais yo $10,000 ekosila mais koko okokufa yaya bokomisela koko message oyo koko soko soli na famille ya pululu te soko ebi ko récompenser bana pululu te yaya $10,000 ezosila ona mikolo mike okozwa mukuya ozokufa comment bakundi mobali lelo kaka lelo kangi bisaka na yo okay cirque l'autorisation famille mobali osoli na bango bien te famille mobali basukoli yo te ba ordonner yo te okende yo kangi bisaka na yo moko bimi okay mama atape oze impoli toboyi te mais yaya coutume nde sengeli yo respecter coutume eza très important et très dangereux soko respecter en côté so ezali kutu pa baluba mbala moko ka ndenge okende wana okufi pa baluba oumela te chibao okokufa sadi ndenge mama wana aza wana akangi bisaka sans ke basokola ye sans ke azwa conclusion na famille ya mobali mpona €10,000 azobanga baosenge €10,000 akangi bisaka kei koko okokufa €10,000 osila na un mois mais ndenge oki ole €10,000 wana sans ke osola na famille ya mobali mama mokuye kolanda yo molimo apululu eki kolanda yo na mikolo mike okomona pe okufi mais kamwisinga nga kuna ndoka sa koko ngo soki aza ndenge nini soki ndenge nini na otala ba fille mususu wana kasi bonde bakoza basi apululu nzoka nde yo Sonia pardon o pede ya kokamwa et ça li bien te ba maman babi des choses d'Enar TV pesa biso lumière par rapport à problème c'est-à-dire problème o ezaboy moi si wana mbongo wana ndezo kimisa ye po asola na famille apululu te meza mawa akokufa na mokuya moi si azoko loba bakundi na mobali te moi si azoleka na ba chaîne de télévision nyonso kokendo loba bilobela kokendo koloba bilobela mamba bumbanda koloba bilobela na kombo apululu koloba bilobela oyo mwasi andenge nini mwasi asepeli mobali ne akufa po yazwa bomengo mwasi oyo ateki liwa mobali azoteka liwa pululu en plein air mututu akoleka papa pesa nga enveloppe na nganga mona maboko papa tikelanga mo eloko akokauka oyo mwasi awapi coutume nini mwana mwasi oyo asali esali bien te esali soni mama tozalaka lokola basi ya ba africaine tozala ba africaine ba mama tozala ba africaine to batela coutume soki mobali akufi mwasi avandaka na se tiba ko sukola yo osoli na famille mobali na yo à l'amiable bokabwani mais oyo mama oyo asali esali soni yango na tuni aza mwana commune nini auta pe wapi et puis yependa na ebita mérita ikoza mwasi ya pululu te aza a sens te ya tika na ebso vérité basi oba uti ba ngolo zota penda o mwasi ya pululu ya solo otali o mwasi ya pululu mais koko wana
a mérité te yoka. Rien que la vérité des shows de Nar TV. Bisoka Kaboy. Polele sir polele. Tindela biso ba émission na des shows de Nar TV gravé numéro na ngwana ba vidéo bref. Benganga pesanga ba histoire bien et kozala bien. Partagez l'émission. Et ça là qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché émission César Koya. Ciao. Des shows de Nar TV. Pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Des shows de Nar TV. Pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba.